wana pona kotalisa bino te ba régime nyonso oyo to combattre président nyonso de 3 présidents baleki mutu nyonso oyo amekaki okanganga soit akufi soit à perdre le pouvoir bolandi maboko pona bino moko Papa Tshisekedi azokisanga tous les jours tina kokufa na kondima jamais Congo est un pays riche avec un peuple pauvre. Vous avez pour na Papa Tshisekedi jamais akolinga bana mboka banyokwama pe bozui o tozana ngo to kita ekolo ezebele et puis mbongo to ezweli to bozui ya mboka esimba meka na bapaya na liboke muke ya bato bakokamba mboka mabe tango totali ndenge mboka ezokambama nakoloba na bino makambo misato ndenge régime ezokamba mboka makambo etali guerre à l'est makambo etali 21 000 dollars ya badepute ndenge mboka ezokambama eza mpona koboma mboka il faut kobundisa bango ndenge mwana ya Papa Tshisekedi ndenge mwana ya Papa Tshisekedi oyo Papa Tshisekedi aboti na makila na ye oyo aza président azokamba mboka na ba institution nyonso ezali pona koboma mboka donc mutu nyonso oyo alingi Papa Tshisekedi mutu nyonso oyo alingi Lumumba mutu nyonso alingi Congo il faut abundisa président Tshisekedi bolimana bana mboka ndenge mboka ezokamba mabe na mwana ya Papa Tshisekedi akoki kozwa jamais deuxième mandat. Alors topé sa carton ni rouge et jaune. Topé sa carton ni rouge et jaune. Alors rouge pour l'interférence de Tshisekedi. Yaka na rouge. Pesa rouge, pesa rouge. Pesa. Carton. Merci. Ah, tous c'est dans le village. Tous ça fait dans le village. Voici. Drapeau. Est-ce que Tozali c'est la légitimité. Visionnaire. Sans sacrifice. Pas de changement. Sans sacrifice. Pas de changement.
soki nalobi nakokufa soki nalobi te nakokufa malamu naloba nakufa. ok mutu oyo asengaki carton jaune eyali papa na biso oyo tobengaka père de la démocratie. Père de la démocratie. Comment on a nani? Naoki bien te. Comment on a nani? Nayoko bimana boloko na secrétaire général des Nations Unies ayeko tina o babengaka rapporteur général ya droit de l'homme pour les Nations Unies. Comment on a mais c'est Gareton. Nde aye kobimisa biso na boloko. Oyo ya Joseph Kabila binomo bomonaki résistance ti ndenge bakosinga makambo bachenga na boloko. Tango na bimiawa na kei kuchia dossier lisusu pona kondima ko continuer bitumba pote bakondana kinga ya lokuta. Ndenge na telema boye tolongi bango nyonso na justice balobi nono Frank Diongo boloko asaki ya lokuta asala na eloko te maboko mpona bino moko. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voici. Drapeau. Est-ce que Tozali? C'est la lutte humaine, c'est la lutte.
l'intime, c'est la l'intime. Sans sacrifice. Pas de changement. Sans sacrifice. Pas de changement. L'État Molaki. Tomoï. L'État Moïse bien mon peuple. Tomoï. Qui n'a l'objet. Nakokufa. Qui n'a l'objet. Nakokufa. Qui n'a l'objet. Nakokufa. Sans sacrifice. Pas de changement. Sans sacrifice. Pas de changement. Sans... Sikoya Tozali Kobengisa Mokonzi Nabiso, l'honorable Franck Diongo, le vrai Tshisekedi, les continuateurs de la lutte de Papa Etienne, nous l'invitons à prendre la parole. Wanatozo Beta Maboko Wakati, le vrai continuateur. Ibodo, Ibodo. Toi, Bisa Papa Katozali Kokomane Toubalaye. Sans sacrifice, Pas de changement. sans sacrifice, Pas de changement. sans sacrifice, Pas de changement. Pas de changement. Pas de changement. soki na lobi, Nakokufa. soki na lobi te, Nakokufa. malamu. Nakufa. Ok. Ya liboso, ya mbote na banda, totelema pona 1 minute de silence pona bakombata na biso o babomaki, et puis pona bandeko nyonso bakufa na komba ya démocratie, kobanda Papa Etienne abandaki komba ya démocratie depuis 90 ti lelo, également pona kokanisa ye
Papa Etienne Tshisekedi oyo atangisi biso bitumba ya démocratie. Également pour na bandeko na biso oyo baza sous occupation ya Rwandais na Bunangana et puis bandeko nyonso oyo bazo nyokwama na l'est na bato wana nyonso ya mutito banda to garder une minute de silence pour nos kansabango pe no kokabula mawa na baye oyo bakonyokwama. Merci. Merci, 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 merci. Bovanda. Yaliboso Napesi Banachango, merci, merci, merci. Ndenge Boyambinga, Boyambi Parti Nesengo, Poto Kansa, Bandeko Nabiso, Maboko, Maboko, Milolo, Maboko, Makasi. Yami Balé. Nasengi ba excuse pour na retard, pour na bambouteillage. Bon Monique tango na koya bokanginga na nzela poto koma na makolo. Merci nde botamusinga na makolo. À partir ya sima ya pont to saute mouton. Bolandanga na bokebi. Tina nini toelelo awa? Toyelelo awa pona kokanisa kozongisa lokumu kopesa lokumu na bandeko na biso oyo babomaka bayibate basala eloko te. Tout simplement babundeli démocratie pe basengi élection na délai constitutionnel. Et puis, Moutou Oyo Asengaki, carton jaune, et Ali Papa Nabiso, Oyo Tobengaka, père de la démocratie. Père de la démocratie. Comment on a nani? Naoki biente. Comment on a nani? Voilà, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ne atangi siba na Congo démocratie. Lokola son immortel Patrice Emery Lumumba Azali, père de l'indépendance. Bobette la Lumumba Maboko. La même chose, Papa Etienne Tshisekedi, père de la démocratie. Bobette Etienne Tshisekedi Maboko. Nango donc, Papa Etienne, tango toutaka na poto, toutaka na Genval, tout ça ka rassemblement, topesaka Kabila carton jaune na triomphal. Siko mukolo oyo na biso nyonso toriskaka liwa ezali le 19 septembre 2016. Yango nde po na biso mukolo wana bato otomona ki bibembe na kati ya pati na biso obozo mona wana mususu tomona te. Tozwa ki 12 bibembe. Bomona ki na video na poko ya 19 ti le 20 na butu nango ba bombarder siège na biso a parti bato bakufi bomoni bazomema ba bibembe na maboko. Pona oyebisa bino te bitumba oyo ya démocratie ya mboka oyo ezali masekite to masanote to nyokwama pona bitumba ya mboka oyo. Voilà, na boyi kobenga ba famille pour chaque année tout ça la boyi. Alors chaque fois tobenga bango tomoni eza pasi ko exposer bango lisusu boyi na public, mais ba manifestation nyonso bato ana nyonso bomonaka tobengisa bapara na bango oyo mombala kufa tobenga mwasi na ye, oyo mama kufa tobenga bana ne bandeko na ye. Donc pour bato bakanisaka bitumba ya mboka oyo, je crois que pour na changu eza première fois bomona que le 17 septembre ezalaka bongo boye te. Est-ce que possible bomona ba film wana
Voilà. Pour vous voyez que tous les combattants, mais changement ya mboka, ils ont ma noté. Nayango donc, pour nani toponi lelo, pas seulement que tout kasabandi qu'on a vu, suppose que le 19 septembre et que la lundi, mais tout zongisi yango na dimanche. Yango ndi na zongisi mes remerciements pour na journée à ba église, mais na moni botondi journée à match, mais botondi to pesi bino merci mingi pour na conviction à combat na bino. Alors, on a profité de l'occasion oyo ya kopesa hommage na bandeko na biso batika biso. Pona koyebsa bino boy. Tina nini tozo bunda bitumba oyo na lupoto balobaka sens ya combat. Bitumba na biso e ali bitumba ya démocratie. Toboya kozwa mandoki pona kobuma pona kozwa pouvoir. Toboya pe pouvoir ya cadeau. Bitumba toza nango toza bitumba ya moto akabila biso pouvoir te lokola bato ya mawa. Bozolanda bitumba tozo bunda il faut un pouvoir mérité. Oto kozwa na maponami. Na yango démocratie tozo bunda eza nini? Série ya Maréchal Mobutu ezalaki bazako benga force du statu quo na force ya changement. Changement tombongwana na oya biso lokota balobaka oyo azalaki chômeur soko changement ekoti azwa musala. Boete oyo azozwa lifuta ya muke soko changement ekoti salaire emati. Boete changement na justice, changement na tracasserie, changement ya talo ya biloko wengi koloba te peuple congolais akoka kozala ne sengo na mboka na ye. Pote baloni na mitema ya bana mboka bolingo ya kovanda libanda po mwana Congo au kansate soka ke libanda nde akobika po awa minyoko na oki zembo bayebi kuna awa passe na minyoko. Donc bref, bituma na biso eza ya changement pour la démocratie. Congo est comme état de droit. Peuple à se sentir dignité nae akoka kozanango. Yango de bomona kite tobundisi Maréchal Mobutu. Binyo soboyebi na encadrement papa Tshisekedi tobundisi Maréchal Mobutu pona mbongwana ekota démocratie okota nde nazalaki boyebi binyo soke nazaki les derniers prisonniers politiques ya Maréchal Mobutu na 97. Na eko bima na boloko tango AFDEL bayi kozwa pouvoir ya mibale tango bazongisaki papa Tshisekedi na village na kaba ya Kamwanga ngai pe bakanginga bameminga bachenga na GLM bachenga na boloko ya aner extérieur oyo ayebi ngalema oleke église à Saint-Luc na station d'essence wana miro wana etalani wana azaki na boloko tango papa Tshisekedi bazongisi na village na yeko bima na boloko na secrétaire général des Nations Unies ayeko tinda o babengaka rapporteur général ya droit de l'homme pour les Nations Unies comme nae mais c'est Gareton nde aye kobimisa biso na boloko oyo ya Joseph Kabila binomo bomonaki résistance ti ndenge bakosinga makambo bachenga na boloko tango na bimiawa na kei kuchia dossier lisusu pona kondima ko continuer bitumba pote bakondana kinga ya lokuta ndenge na telema boye tolongi bango nyonso na justice balobi nono Frank Diongo boloko asaki ya lokuta asala na eloko te maboko pona bino moko. Donc
nde basukoli casier judiciaire na ngai ndenge eza boye tosukwami déjà procès à lokuto wana bosi bamona moto aye na ambulance azoloba te basambisa ye voilà wana mpona kotalisa bino te barégime nyonso oyo tocombattre président nyonso de 3 présidents baleki moto nyonso oyo amekaki okanganga soit akufi soit à perdre pouvoir bolandi maboko mpona bino moko alors wana mo eteni wana po boyeba te lelo sikoyo tozali na étape ya président mosusu awa tolobaka slogan moko soko nalobi nakokufa soko nalobi te nakokufa malamu nasakola bolanda na bokebi biso na bitumba oyo toza nango oyo Lumumba anyokwami mpo na Congo oyo Papa Tshisekedi anyokwami mpo na Congo po boyeba te bitumba sur le terrain ya Papa Tshisekedi abandaki na le 17 janvier 88 na Pongabi po Kasavubu mukolo Lumumba akufaki nde abandi résistance sur le terrain. Bozolanda? Donc Papa Etienne a continué na combat à Lumumba. Parti Nabiso, ils ont parti Lumumbis. Ou ils ont landa, ils ont continué combat à Papa Lumumba, combat à Etienne Tshisekedi. Pour nga na mona Lumumba te. Parce que Papa Tshisekedi bon moni na ba photo, to tambola na ye, to kutana ba président ebele, to kena ba province, to li ensemble, atangisanga combat pe conviction ya bitumba pe bolingo ya Congo. Mais azali ko yebsanga ya loko moko tous les jours nazo répéter bino yango. Ba journaliste batuna kinga yango tangi bimbi na ezalaki na kati ya tarmac. Likambo nini okangaki tango ozakoli na ibozo tambola na azako répéter mingi. Papa Tshisekedi azo yebsanga tous les jours tina kokufa na kondima jamais. Congo est un pays riche avec un peuple pauvre. Vous avez pour na Papa Tshisekedi jamais akolinga bana mboka banyokwama pe bozui otozana ngo to kita ekolo ezebele et puis mbongo to ezweli to bozui ya mboka esimba meka na bapaya na liboke muke ya bato bakokamba mboka mabe na yango donc mokano na ye kobundisa bato nyonso oyo bazo empêcher que peuple azala nesengo akoka kobika to kobikela na bozui ya mboka na ye na lipoto balobaka les richesses du Congo entre le poignet d'individus, des mauvais dirigeants ou entre les mains des étrangers. Tango totali ndenge mboka ezo kambama na koloba na bino makambo misato ndenge régime ezo kamba mboka makambo etali guerre à l'est makambo etali $21 000 ya ba député makambo ya ba élection mambo etali ndenge mboka ezo kambama il faut boye ba boye président de la république na régime nae na ba institution nyonso bazo incarner l'état contre le peuple. Ndenge mboka ezo kambama eza pona koboma mboka il faut kobundisa bango
ndenge mwana ya papa Tshisekedi. Ndenge mwana ya papa Tshisekedi. Oyo papa Tshisekedi aboti na makila na ye. Oyo aza président. Azokamba mboka na ba institution nyonso. Ezali pona koboma mboka. Donc mutu nyonso oyo alingi papa Tshisekedi. Mutu nyonso oyo alingi Lumumba. Mutu nyonso alingi Congo, il faut abundisa président Tshisekedi. Pona bolingo ya papa Tshisekedi, mwana na ye akoki kozwa deuxième mandat te. Pona bolingo ya papa Tshisekedi, bolingo na bana mboka, ndenge mboka ezokamba mabe na mwana ya papa Tshisekedi, akoki kozwa jamais deuxième mandat. Yango tina na ye na changu eza nini? Chaque fois papa Tshisekedi azako uta voyage, bana changu bazako yamba ye kitoko boete. Donc nzela ezalaka te pona bolingo bana changu. Bana changu nde basalaka résistance makasi. Elongo na bana ki na pesi félicitations makasi bana changu. Ezali reconnaissance na courage bozaka nango pona kobunda pona tina démocratie. Et puis comme disciple à papa Tshisekedi, alors topé sa carton ni rouge et to jaune. Topé sa carton ni rouge et to jaune. Alors rouge pour l'interprète Tshisekedi. Yaka na rouge. Pesa rouge, pesa rouge. Pesa. Carton. Merci. Ça. Oh là là. En solo ici, le carton rouge. Ma carton rouge. Alors, nakanisi bosuki singa maele. Nasili kutute, nasizo lobate dans match ici, le carton rouge. Oh, balobi moniere rouge. Hey baby. Donc, mon signé rouge. Beauté. Ah, tous c'est dans le village. Tous ça félicite dans le village. Merci. Mais bongo après ma grand maître. Mais ma chef coutumier peut me soutenir ma classe. Merci pour ma chef coutumier nyos à Chango. Allez, Baya on a présenté Bango, ma chef coutumier, Baya on a présenté Bango. Bobette la ba chef coutumier à Changu maboko makasi. Bolingo za maloba. Chef coutumier Chef coutumier iyo. Niet. Mabele ya biso moko
tolingi kimia. Mais eloko tolobi boye. Congolais nyokwami. Congolais a souffrir. Toza na pasi wana biso ba chef toza nango. Kabila oto benga ki Rwanda atiki lik ya soso na 250, lelo lik ya soso 700 francs. Boye biango. Kabila atiki linzanza ya tomate na 300 francs, lelo ba mama boyebi ekomiko yango président. Na lobby boyo pesi rouge. Biso toza na politique te toza en politique. Souffrance au peuple zonyo koma eza ya biso. Koyana makasu lizibu na tondo. Osimi bendele lobe zo mema peuple ko congolais. Peuple zo mema eza ya biso. Yo l'état au botami en 1960. Mais avant 1960, ngai chef coutumier mdunaza nazalaki. Eza pasteur te. Sangote mabelo yo pe bongeza biso ba chef coutumier to bela ka ba wei na biso na banjela misa chamba luzibu tondo na makasu papa te ko pesa yo mukumba ya komema population comme sango na destination. Oya BBC asa mwana na biso yo pe kobongisa mwana na biso oya bali mama ye wana babenga pa lelo olukaki yango toye kopesa yo chef Simba. Oyo zali tondi oyo oko remercier ba cette réunion. Papa ndengo zawa oza villageois oza la kinois oza la nani tout oyoka na za groupement kingandi bakoko na kingandi là sinon so rosenga belela ka bakoko na ona komba ba chef coutumier nyonso. Chef coutumier iyo chef coutumier iyo niet mabele ya biso moko tolingi kimia. Oye kota la loi électorale poto kende na ba élection d'abord biso tondimi ko kende élection d'aide ko ya bopesa mukumba boyebi que nazali déjà boyebi que nazali candidat président de la République bondimi to bondimi angote soba bolingi na za candidat président de la République botelisa maboko. Alors merci beaucoup. Alors photo longa élection présidentielle wana na ya ba député national ba provinciaux il faut ba changer makambo misato donc bitumba toza nango 1 tondimi au grande élection mais toza bitumba misato il faut ba bande la loi électorale ça dit que mobeko oyo e kambaka maponami na opesa bino ndakisaka ka moko tomi bale o etali cité ba na loi électorale biloko ya fraude ya moyibi na kati ndakisa bakomiko na kati ya mobeko wana o ekokamba maponami te po bakoka ko publier ba résultat ya ba bureau il faut eleka na compilation et koloba te bureau de vote yango au voté bozolanda au lieu ba publier kaka awa ndenge ba voter il faut ko sangisa lokola na Kinshasa wa bureau de compilation ezaka na fikini bazui ba commune nyonso na Kinshasa ba memi na commune bakomame na fikini oya changu nyonso na fikini lukunga nyonso na fikini ya mwamba nyonso na fikini ya funa nyonso na fikini siko kuna basala ndeni kuna de ba ordinateur ezalaka soko zalaki na 13 voix bakomi 0,3 au perdre 10 voix
Soko Zaki na 17 voix, bah comme 0,7 on perdre 10 voix. Alors, kuna de momona ba pesi mbongo na bato o bazo sa ordinateur kuna ndo mona mutazu na été a pesi $50,000 ba fabriquer kuna abimi député. Bozolanda makambo nazo lobaana parce que na 2011 nazalaki candidat na Lukunga. Boyebi que confiance pour pesa rangai na pesa bino merci toujours tozalaki 1500 candidats pour na 13 sièges bobimisa kingai les premiers na la classe. Bon été, merci pour Nabino. Alors, témoignage à fraude dans la bureau de compilation, Nazui témoin professeur Njoli, Azaki vice-président de la commission électorale. Parce que, témoin, bazo mona mabewana motonazwaka na motonazwaka comme mokonzi enseigne pour na kota la poto aneza mabe na bureau compilation ezali professeur Njoli azali député MLC Junos bokuta nae bino akambisambi ba pandisango botu nae. Donc état cité bureau ya compilation eza machine ya ko manipuler ba résultat. Donc le col na loi wana pour publier les résultats, il faut les candidats à compilation et zali machine à fraude. Donc, toko ça l'élection T, soko va changer ma camboana T. Mais soko va changer ma camboana T. Glissement après to lingi en côté. Bozolanda, soko bato tozo lela lelo pour baboya qui un jour et baksama. Il y a des cartons jaunes, des cartons rouges. Mais bien, on peut dire que rouge. Topé, c'est donc rouge, malamoko bisounos. Il y a des glissement exaté. Moi, na papa Tshisekedi. Félix Tshisekedi a causé à un jour tel que le mandat. Boyeto. Maboko. Alors, Nayango donc. To combat na biso ezaboui combat ya liboso tozwa maponami oyo eko permettre changement ekota na mboka pona yango toko bunda pona loi électorale cour constitutionnelle et puis bureau ya Seni. Donc prochainement bituma na biso pona ko obtenir mbongo na wana bozolanda. So bolingi changement kota il faut to bunda pona yango. Kwa ya suke fana sona bino makambo ya l'est du Congo. Mambo à l'est du Congo, ça fait plus de 3 mois Bunagana est occupé. Mais président ya Congo ou ya biso ya Congo a 5 contre-offensive de Tilelo. Baza bandeko na biso ngai Frank Diongo na lobaka na président Tshisekedi boye. Est-ce que vous avez la responsabilité que moi na Tshisekedi président mboka kongeza la kokabwana et tenia kongé qui n'est pas bapaya? Est-ce que vous avez calculé responsabilité gravité nango ngai Frank Diongo na téléphone était tozaki asana bisaki. Donc jamais tokondima eteni ya mabele ya Congo ekende. Est-ce que bondimi ekende to ekende te? Naoki bien te. Est-ce que Bunagana ekende na Rwanda ekende te? Bola sana maboka ko unge ekende te. Ekende te. Est-ce que bondimi ko bundela mabele ya Congo? Est-ce que bondimi ko bundela mabele ya Congo? Voilà. Boyebi déjà que makambo ya classe gratuité à classe na ibisa ibino ke ils ont l'échec. Est-ce que gratuité à classe, ils ont l'échec? Est-ce qu'ils ont l'échec? Donc, gratuité à classe, ils ont l'échec. Donc, on a zongé la tête, puis on va parer pour confirmer en haut. Il y a un petit carton rouge. Oyebi na l'état ya malam. Tango moni ke likambo ya mutuya. Oyo population bazo loba ebele. Responsabilité il y a l'État
oh yebi kazo représenter population, il faut être sa vérité dans la population. Comment dossier à 21 000 $ à député, bureau et assemblée nationale, l'État, bako koloba clarté, quelle est la situation, et puis il faut normalement qu'on bande salaire à président, salaire à premier ministre, salaire à bas ministre, salaire à batunyonso. Normalement, na sengi yango, ba député, ba rendre public salaire à batunyonso, comment ça pas ya bangomoko. Bozolanda, parce que lelo, mutunyonso azana réponse nae. Mutunyonso azana réponse nae. Soko balobi que matin faou la kosi. Mais bah qu'on prouver document contraire. Ngai comme ancien député, bah fouta ba invisible, fouta ba député. Oh yeza na ba preuve té. Bozolanda. Donc comme ancien député, oh ba pesa kana banque. Bolandi hein? Ezaka mususu. Oh ba ko bakisa preuve ezalaka té ezaka mususu. Bozolanda. Donc, ce qu'on m'a fait la kosi, alors, le quoi le Parlement est zongi, question yango, na sengi ba loba yango en public, population ba landa yango, ba tata lukuta yango kasi. Donc, ce qu'on ba député ba lobby yango té, ce qu'on ba député ba lobby yango té, que population ba landi tout droit, mukolango ba sa population mo, lelo, m'embêtali salaire et à ba député. Salaire à bas ministre. Parce que Baloba qui ancien président a 670 $, 670 000 $. Bon, oui, à présent, il a combien? Si on a ancien président à 680 000 ou 630 000, si le nouveau président a combien? Si le premier ministre a combien? Alors, le cas de débat est bandi député, babi mis sa salaire à Batounioso parce que la population n'est à zone pesa pas pour foutre à bango. Ngapé n'a eu engagement, n'a mené ba recherche, oui mais n'a ça ba recherche, n'a ça ba recherche. Dès que n'a six ko ça ba recherche, n'a pas côté Sabino réellement ils a combien? N'a pas ça d'abord TP, basala yango, so basala yango te na koloba document parce que moto ya maele a kolobali kamuna muno côté. Mais boye ba que Martin Fayulu azana député dans parlement. Bozolanda azana député dans le Parlement, c'est que les députés n'ont la population congolaise. Bozolanda. Donc, le fait que bazo kokolo bayangote, c'est que bamoni que maté fazana raison na dossier wana. Donc, je vois que pour nous mériter makambo o na kozongi na maya zongi les até pour passer déjà carton rouge. Na sukisika na kopesa sabino merci mingi na sukiswana merci beaucoup. Alors MLP Ma Mission TV, le miroir du monde.